Masengo. Oui, bonne santé. Ngaye yo nazana pema na bon moy. Voilà, nzamba zo lokumu maman to monani susulelo na émission et sujet na biso tozo lobela likambo etali stérilité to yebite maman stérilité ngo ekomi épidémie ndenge to zalaki koyoka o épidémie ya maladie moko bo ebimi ezozwa bato ebele tozo remarquer ngo plus na bandeko ya basi eza pona nini. Merci beaucoup likambo kobota oyo eza likambo moko munene. Yamboto banda kolobelango na ko pesa nanu mbote mingi na baiba botaka pe mbote mingi na baiba longola kabazemi pe mbote mingi na baiba babwaka kabana. Vraiment bien aimé likambo ko bote za likambo mukiete. Tozo senga na bande ko nyonso oyo babwaka kabana bobwaka kabana te bokenda kakotika kabana na ba orphelina soko zana moya ko bokola ete ko bwaka mwana na yote kende na eti na orphelina pesa ye yo pe molongoli zemi na yo mutolongoli zemi na mutu akende kotika yo longola zemi na docteur wa longoli yo zemi boyeba ke bobomi mutu bino bobomi wana aza mutu ya nzambe mukolo mukolo asuka bomo na bino nzamba kosambisa bino pona mutu bino bobomaki ebele bayebi nanu teke kolongola zemi eza lisumu munene. Kolongola zemi eza lisumu moko ya munene penza zemi soko longoli yango ata kutu eza zemi ya mukolo moko yeba kosobomi mutu na bato basaka rapport sexuel na munoko tangu yo ozomela oyo mobali apesi wana oyebi komeli mutu olie mutu ozaka ndenge moko na ndoki oza ndenge moko na nchoro okofinga bandoki mususu mendenge ozano mela makila bato olia batu penza na bapapo basaka makamna ndenge ya ndenge nzamba pesela te baosala ngo na ndenge simo ebi okunda bana combien donc makambo kobota oyo nazo biso eza trop compliqué moko ko sakana te diable azobundisa batu na ba forme belé penza na makambo kobota okomona oyo aza na libala te aza kozwa bazemi mais oyo aza na libala aza kozwa bazemi te eza bitumba po satana alingaka ordre te na 100% ya baso bazali kobota te 90% ezali guerre diabolique ezali makambo molili donc sur 100% ya bato bazobota te 90% problème na bango kobota eza makambo ya molili mais eza na bato mususu problème me ya kozanga kobota ezali nyokankau to mio menaye azana mio mazana fibron azana kiste to ba infection leki ebele bazeme longwaka eza ndengo wana 10% des ya bato ndengo wana mais bato mingo baza kozwa zemi te eza kaka makambo moko eza ya ténèbre mais na tango akala ezalaka vraiment boyete mais siko nde tozomona ke stérilité eleki ndelo ekomi siko nde ebele ezali lokola épidémie ya stérilité nde nazomona ngo parce que ndenge to soignaka ba malade komona période moko boye malade kaka moko les ebele ndenge mikolo ndenge to so soigner malade ya biabia epa na ba mibale malade ya biabia eza malade oyo ezonyokola mibale ebele na kati ya mabale ebele biabia wana ke kokota tina kati ya ba jeune garçon makambo ebele ya ba santa ba tutozo comprendre te mais mingi eza misala ya molili. Pona bato bazobela sur 100% ya bato bazobela 90% maladi na bango ezaka na maboko ya bato 10% nde mwa muke ka ndengo wana yango wana penza ndenge Betima Sengo tomboli likambo ya stérilité nazo senga na bandeko nyonso oyo na kati ya libalo zomona ke tango yo boti mwana moko mwana mususu azoya te to mibale ba mususu bazoya te toko bando botaki okotaki libala zemi ata moko te. Numéro de téléphone est affiché 089 94 42 825 yaka na lombango total likambwana ozwa zemi na yo na espace à 1 mois. Merci beaucoup maman Israël la joie maman Lobi yo zana problème à kobota yaka oswaze mina espace à 1 mois donc ki mamba ngupenza parce que mobali ata bofani na ye asombelo lopango asombelo mutuka soki kaka ozobotela ye mwana ta okene ko bota libanda donc maman ozolanda émission maman Israël la joie azali na avenue Paka numéro 3 bis, commune de Lemba Super, arrêt, couloir Tekele, ou soit au bing na numéro affiché
Mbote 089 94 42 825. Alors maman Israël la joie bon pour la bande comme ibali olelo bokono sida mingi tozo remarquer ngo tokasa ki sida ngo esila menzo ngande sila te ezana ngo ko mona mobala za bonne santé mais azana nyama obana kin balobaka azana sida parce maman Israël la joie yo bana ko salisa maladi wana otika ko salisa yango to tilelo continuera ka ko salisa yango ya liboso na sengi bolimbi se panzambe ndenge na salara susu ba émission sur maladie wana te nzamba limbisanga mais nazo continuer ko soigner yango eza musala ya santé ya mutu azali na sida ozo remarquer que sida ezali konyokola yo esi détruire yo okoya penza mbangu pote na soigner yango nazo continuer ka ko soigner yango. Voilà. Maman le berceau continue à soigner en gros vraiment de quoi si les autres tungisa yaka na avenue pas qu'à numéro 3 bis commune lemba ou sont bien na numéros affichés dans numéro ba commis bien maman Israël a joint numéro naé alors maman pour la bande de cognon so oyo bazana ba ka honnête ba maladie ba infection ezo lia bango nzoto et ko ça la pe moko ya cause oyo ko ça que moi si pas concevoir te Bon ba infection pe so ke leki ndelo ezo eko boma e bandoko boma ba sperme donc ce qui moi na moi si azana ba infection eleki ndelo infection c'est sali ba kyste akoki ko concevoir te ce qui moi na moi ça zali na nyokankau obino boyoka ka nyokankau ezate ke nyoka vani na kati ya libumu eza ba infection ya makasi infection eleki ndelo e sala ka ba kyste nango e koma ko tambola na libumu lokola nyoka tobenga kango nyokankao traitement nous avandé nini mutazo zwa kisi en même temps la nelepe na ba prière maladi nyonso lobiko nango ezaka panzambe ate uti na maboko ya bato ate zalibo loboko donc loboko nzambe fwe sala bolingo nzambe fwe mona parce que la guérison c'est Dieu. Alors tant na bondela déjà pour na bato nyonso mais soko ye okomi ko zwaka ka traitement ozui traitement nzamba bikisio mais ko bondela eza par nanga kobonde les apart nanga nazobondela mingi alors comme eza musalo nzamba pesanga pambolanga nango ata mutu azana yena kondima te kondima nanga nde kosala kaka parce que musala eza ya ngai na nzambe kondima nanga nde kosala. Merci maman tozo kena suka émission alors poto kabwana oyebisi bana mibali nini bazolanda yo ba obazana ba problème pe ya kimobali na bango ba o pe bazana ba problème ya po bazolanda biso bandeko basi ezame bandeko mibali bakoki kosala ndenge nini pour que baya kozwa ba traitement na bango. Bon bino nyonso bande komibali pona ba problème ba chombo donc to ba ke chombo na yo eza ko fonctionner lisusu malamu te comme na éjaculation précoce comme na faiblesse sexuelle impuissance sexuelle et to maladie ya bia yaka na lombango to benga na mbala moko na lombango na numéro oyo ezali affiché bino ba pakoli mafuta esengeli bino nyonso botika ko pakola mafuta ngana zo bino likambo ko pakola mafuta oyo ke botika nanu ko pakola ba mafuta boya ko pakola ba vivifiant bozongisa bilongi na bino propre o azali pembe na yengala o azali mwindu na yesokwama o azali pe chocolat na ye esokwama botika na ba mafuta parce que ba mafuta ezopesa bino ba tampon ezopesa bino tampon eza konunisa mbangu ezali ko sala yo ba ride eza ko sala yo nini banduta biloko ebele surtout ba tampon bato ebele basi babosani elongi na yo pona ba mwindu esali yo na elongi ozotambola na nzela bazoyeba yo lisusu te mutu akomi kotuna lobi eske oyo ezali yo donc bato bazobosana parce que mutu ayebanaka nde na elongi mutu ayebana na elongi po lelo so na otala betima sengo yeyo bongo so mutu mususu aya yo lobalanga nga naza betima sengo tetete betima sengo nga na yebiye na yebelongi na ye donc mutu ayebana na elongi na ye yango wana bongisa elongi na yo yaka na lombango na lemba super avenue Paka numéro 3 bis comme ça oya kosomba mafuta na yo na savon ya vivifiant anti-tache na yo na vitamine obanda kopakola ngo ozongisa nanu beauté na yo nyonso tu ndenge ezalaki ngana za mukolo no musika yo za mwana muke metala ndenge ta mususu bakokanisa yo za mukolo nanga menzoka ndenga nde mutu nazali mukolo na yo musika penza mais mafuta nde za kobebisa yo ndenge wana ozana problème ya kobota maman Israël a jappé azawana et surtout ba papa ozolanda biso maladie ya sida
ebele pe mibali maman ata baza na poto kuna mingi pe bakokutana babokono wana. Eza ebele eza partout na monde entier. Maladi wana esalaki lokola kosila mais to comprendre te risquement to komomona monango lisusu pa bato bon likambo te nzamba azali lobiko ezali soko remarquer koza nango kozanga te kobenga na numéro ezali affiché parce que il faut soit traitement wana. Voilà. Donc 00243 94 donc 00243 code d'Ambour Anabiso 89 94 42 825 et ça peut afficher wana na à télévision na yo c'est bien écrit maman Israël à joie numéro de téléphone est affiché soko bengi okozo maman Israël à joie na WhatsApp ton appel normal baki c'est koko mela yo sans problème. Voilà maman bon pona ba ope balinga ko kolisa mo chombo na bango ndenge totsaka toujours ba échantillon oyo oye bakoyi ko sala ndenge ni bon soko lingi ko kolisa chombo na yo kaka ndengo yo ki betima sengwa bi numéro na nga téléphone na kopesa yo produit on a benga ka kolisa na kopesa na vimbisa parce que tant tozo kolisa chombo total kana nu catégorie ya chombo otali forme chombo tali donc ndenge ba catégorie mutu donc ozana chombo ba chombo ezaka toujours différent mutu na mutu azana chombo na ba catégorie eza différent ezo senga penza na mona na chombo wana soki na moni yango na komona catégorie nango na moni catégorie nango vraiment na moni taille nango actuelle wana nde na koyeba quantité ya kolisa na yo na quantité ya vimbisa na yo we kokomisa taille na yo nde motema na yo elingi lokola oyo. Voilà. Donc merci maman. Oza batu mususu ba bloka. Ah, kaka quantité wana chombo pe ko koma mulai boy. Na ebite ezaka quantité te ezaka ne efficacité ya vivifiant pour ba vivifiant ça vraiment très efficace. Chombo ko koma la modèle oyo. Donc maman poto kabona na émission lelo bana na yo ya mibali ya basi ba ko retenir ni na sujet na biso émission lelo et puis liloba ya suka pour na émission. En tout cas bien aimé sengeli ko retenir que chombo baswanyaka yango ba entretenaka yango basalaka yango pe réparation donc ça la réparation à chombo soigner chombo nopo lelo na misala lelo na tel saki bino ndenge nini baswanyaka chombo na sina yebiso ndenge baswanyaka chombo tala siko chombo na yo est-ce que on néglige yango est-ce que zana maladie ya biabia est-ce que zalina impuissance sexuelle ozana éjaculation précoce to faiblesse sexuelle tala chombo wana soko tali chombo na yo benganga pe tala taille oyo zana ngo siko na chombo na yo soki ezali taille ya moins de 20 cm benganga na lombango osala traitement na yo nazali ko continuer ko sunga bino tango nyonso nzambe akopesa nga bomo na ko continuer ko bongisa bino naza mama na bino nazo koba na kolika bino makasi benga na lombango kaka na numéro o ezali affiché na télévision na yo c'est très important. Voilà, merci maman, c'est très important. Benga kaka sikoyo ndeka kosola émission de silis émission maman ça déjà disponible on est dans le bar anytime sur Bengue Rosoye plus 243 89 94 42 825 problème nyo sezo tungisa yo papo landi émission na bokono ya chombo oyo en tout cas solution ezali maman Israël a joie wana ba vivifiant ezali eko pesa yo susu makasi eko longola bokono wana ya bia so tungisa chombo na yo et merci beaucoup déjà à Jean Bilongo papa na Jean Smine Lolango TV merci beaucoup déjà à Trésor Mutombo magazine Congo na biso et Libanga TV avec moi Betty Masengu hein. Abonnez-vous massivement. En tout cas, merci beaucoup déjà à la joie de Pichouna l'hymne national depuis Paris. Voilà, nous sommes à la fin. On se retrouve déjà à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. De gros bisous à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. À plus. Ciao.